Mbote na balandignon surtout ya Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission les Abakuki Oy les Adasashu Oy. Papi Kader, en tout cas na ebite soki na ko lobelo ndenge nini. Makambo sala na makambo lobeza makambo ya bato na ebite. Yango bino malili ya poto ebeli sabino mitu. Yo, malili ya poto komo beli sabino mitu. Est-ce que yo okoya penza ko finga ya ana? Okoya penza ko finga ya ana? Nyoso ana kaka pona oyebi ke makambo ya ana lobe eza vrai. Oloba ke Belleville ayeko bongisa théâtre. Ba pese merci par rapport à nous. Boyo kana ba bêtise mo ambale azoloba. Le rôle otala ki on a idée ya ozala déjà na parti pris. Ongoye ipananga o msangani tizoba. Te ngala zoba te. Na yebi mamna lobaki et puis Dieu merci si on a tel ba commentaire ya émission na mona mutu nyoso on dira lui qui na loba imabe mais qui mo lembi non répondre au mais leloté bino bo raboy donc bon répondre yo après le bien pote à paradis te ngana ipso pote à paradis je m'en fous botum là mais d'abord il y a pour attaquer to ba répondre pote à paradis non. Papi Kader, Léon, ok, non, malembe, il faut nous comprendre. Papi Kader, moko fobotika na nous qui pede. Moko fobotika na okoza la lâche. Au mitié penza na place, tant qu'un bon yaya, tant qu'un bon tonton. Yaya makambo sa les ya ba tonton te eza makambo ba pede ba salaka tellement clique na bino na ba mama misapi ezala basi baza ba lesbienne mibali baza ba pede yangwana boyo osala makambo omona ba Omar Kabongote omona ba Pierron Dombasite yo déjà mona bobo manoka ye koloba makambo yo zoloba na TV omona déjà Pierron Dombasa yo ko vandisa bato ya koloba ba bêtise yo zoloba bozala na respect ba tutendeni yo penza ta na carrière na yo le mana mama Thérèse oyo finga ye na sens nini yo tango omi kotisi na guerre oyeba ite ke babakuku ba ofingo tango décider omi kotisa na guerre oyeba kite ke okozwa mafinga alors pourquoi bolingi boya kokota na makambo etali bino te nazo yeba su ba place na bino te bino boza ba commettre toye balisu ba place na bino te en tout cas boya koyebisa biso nano Papi Kader boya na one kiri na bino boya koyebisa biso nano bino boza ba comédien o boza mikala ya Belleville parce que un vrai comédien tanga ye na TV batunie guerre ya Belleville na sila ezo senga nini po sila okozala au milieu du village mais yo sala ki makambo yo lo bakeza ki nini oya ki enseigner biso nini tango zo lo bake batu fo ba pesa merci Belleville bakopesa merci Belleville par rapport à nini Belleville ayena misapi bana nyonso bozomona bango bazana ba bureau à Belleville azo tia bango misapi même ba o babala omona mwana bandi na esika ebi na ena omusala te ya zui akoma pese mwambonga bandi o tia misapi c'est ça yo zolo ba pesa Belleville merci bapesa Belleville merci ayena makambo ke ba comédien ba koma mikala na ye juste pour na $100 juste pour na 80 pour na 50 yangwana omoni ke photo pesa Belleville merci sikotango baye ko lobela yo baye ko zongiso na nzela ke Belleville asala eloko te na monde ya théâtre so lobi ke ba pesa Belleville merci otie ba major bisadi di wapi ba comédien bazolela po YouTube ayo bebisa musalati bino na tangu penza ya ba producteur na tangu ya ba disque bino bozaki mikala Belleville na tanga ba disque bino penza boko ki ozala mikala Belleville ayo ko monela bino po na ye mutu ayena YouTube to asali nini Belleville azo monela bino ba comédien lokwa na yebite bo sila pideur ba comédien bo sila valeur na yo mwana mobali soko za mwasi yango ya anaza na raison alobi oza lâche parce que to moni bato ebele bazo ya kopesa opinion na makambo bazo loba bazo talisa mutu mabe batalisi mutu malamu mais yo ozo ya pona oloba makambo o eza na sens te muto bakopesa merci eza ba producteur na tanga ba disque basali musala malamu ba comédien bazaki na valeur Belleville aye ko silisa valeur ya ba comédien Belleville aye ko yokisa ba comédien soni ba misusu akomisi bango ba pede misusu akomisi bango ba lesbienne ale ba opesa merci ndeni siko baye ko lobela yo ozozwa courage ya ofinga ya ana oza zoba penza zonga na classe yeba ndenge ni ya ko respecter ba mama baninga bino bozala na respecter poto eza paradis te na poto ngo salini aboyi ba ko respecter batu ko bosota ba pibite
Yaya, komiselanga message au pardon kolembanga te. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre. Yaya, komiselanga message au pardon kolembanga te. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre. Yaya, komiselanga message au pardon kolembanga te. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre. Yaya, komiselanga message au pardon kolembanga te. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre. Yaya, komiselanga message au pardon kolembanga te. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre. Ela